Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Bandeko na nga na ye kobete ya bino lisolo moko epesinga lelo pasi na motema na yo ki mabe. Biso ba na poto, biso ba diaspora tosunga na rate na ebite pourquoi? Parce que lelo eza ya mama bijou lobe koki kozala ya yo. Mwana nyonso tu ya poto be mutu nyonso to bima na kin. Soko sala eloko, il faut za na souci ya muninga na yo. Oyo kozala na souci ya muninga na ote, c'est-à-dire osala eloko te. Botu na nga nini? Mwana mobali moko boye. Donc, azo kita lelo kin, akei na Congo, asala soki 3 jours. Abengi gérante nanga, aebisi gérante nanga, ba chambre la bino wana ya $15. Mama pesa nga ngo na $10. Gérante nanga alobi, non bo pesa musala na biso respect. Ba chambre à $10 ezala ali susute. Chambre à $10 tozwaka yango so muto ye ko wumela ye ko sala ba 3 mois. Benga mama bijou ye moko. Muto nga yebisi gérante nanga lobi yo timba te, zwa mbongo yango tiango na poche no benga mama bijou te. Menzoka papa wana mbala mususu sa kende pa na biso avanda kutu te parce que kana ba problème ya ba prix. Asolo la kananga pona ko déranger nga chaque fois mama bijou na ngina kende kitisela nga ba prix. Mosoko kitiseli epé omona ko zonga lisusu te. Aza donc numéro mo boye na yebi na ngango. Azo kitaki olia benga nga moko abengi ngate abengi gérante nanga asa komi na kin alobi nazo ya epa na bino sikoyo naza na besoin ya ba chambre à $10. Gérante nanga bi chambre à $10 ezate alobi zwa mbongo tiango na poche na sa na ka 3 jours mama bijou oyeba na été soki ya ba 2 semaines yebisaka ye mais lokola ba 2 jours ba 3 jours soka mbongo na wana tiaka ngo na poche nazo ela $30. Gérante nanga bi na osala ngote. Yangwana na lingi na pesa kaka conseil na bandeko mususu. D'abord tango zo yebisa déjà gérante ya mutu nazo ya ofuta chambre zwa mbongo na tsango na poche ko yebisa patron na yo te eza osungi te ezali bozaka ndenge moko na bandoki parce que soko lingi o coopérer likambu ya prix ozala na numéro ya mama ozala na numéro ya mama bijou. Benga mama bijou ye moko. Il s'agit de quitter ba chambre. Même à $5 ndenge yo lingi, mais benga mama bijou parce que gérante azana droit à quitter sa chambre te. Et puis gérante azwaka mbongo te lokolo eza ya ba 2 jours yo zwa tango na poche eza ko sunga te. Na yebite ndeko na nga ya mobali soki aussi osala eloko. Biso ba to travaillaka en distance, tout le monde aura passé. Conseil na pesa sous na ba gérante. Mutu musu pa kokoza la zana espion. Mutu musu pa kokoza na azana espion. Tam susu pe patron na opa ko tindela ba jara bato aboy. Po na zana nga capable. Akoki ko tindela ba jara bato aboy. Kende benga gérante na nga yebise na zana mbongo soki $30 nga na kota na kati ya chambre wana comme ça yozwa na yo mbongo ko yebisa patron na yo te. Yo po ndimi ko pa bongo tam su patron na yo mutu asala kyango. En tout cas, il faut que ça la attention. Mutu mususu pe azo mekayo. Alors pesa na ye pe yo pe $30 wana. Après bengi patron na yo, na lala ki na place na yo, moi na moi sona za bien te. En tout cas, méfier na ye, longo la ye parce que na pesa ki $30 moko boy ayebiso te aza mutu mabi. Tam mususu pe ayaki pona attester yo. Alors, ba gérante, il faut que ça la sage. Donc et si ka ezali ayote so ba peso gérer eloko, c'est-à-dire mutu aya na bu surtout biso ba tozana ba chambre ba tozana ba flat mutu aya na ba 0 heure aya na ba 2 heures il faut ko informer amukole loko parce que mukole loko pe akoki kotinda mutu kaka na chambre wana oyebisa nini ke chambre ezalaki occupé mbongo ngona na ngwazwa kyango lo eza musala ya facilité eza musala ya pasi yango na biso ba diaspora il faut to sungalaka jamais yo diaspora ozmo na poto lokola nga oyebi pasi ya poto ko yebisa gérante ya mutu ke zwa mbongo wana lia na yo ko yebisa gérante na ote en tout cas ndeko soko ko yoka video na nga osungite oyo ko kanika na bandoki
Maman, vous avez un bidon qui quoi? Bidon qui quoi? Yaka, au plus ça côté. Tala. Non mais mon hôtel ou bengi chez Bidor. Le maman bijou. Na commune. La patronne. Ah. Na commune. Maman, de temps monsieur boye tu dois combien kalamu? Toi commune kalamu matungi. Na Irebu. Atra 7. OK, Obi, Bidor wana maman. Tala. O moyo moto sega. Tala makadam. Comment nous va passer oh ya ndiko ozomona makadam eza organisé yo moni ngai na moni nga batu baya na baba na biso comment ça faut kopela na moni nga batu na baba na biso ba kolala na kimia ba étranger moni échange na lo sa mpona ba elo ba ni moni échange ya ba culture et fungola ba mais ce qu'on a bichou, on a bidon, bah tu peux les boyer de part et d'autre. N'a comment on a porté, valise il va clair, na mébi, ma fout à négo. Maman, sauf côté dans le cadre de l'homme. Mais c'est moins cher. Oh, parce que dans la déception, ma casse dans la place d'Aouti. Mais c'est moins cher. Bon service. Trop parler. Trop parler. PD. Gardez. Merci maman. Bidor te ngapi na kumula na chez Bidor yo na kingi te na capacité waouh quelles conditions mais moins cher Bidor toujours 5 sur 5